ministère moko te ya biso to côté Malawi bomoni aleki te babinga na longwe ba bo le kapona Sony oh mais ka tuni oh Sony malembe Sony wana ye président na bango ya bato balongwe kasi ayesa bango baleka te ko baleka po nga na yebi attaque chef ya répétition chef de discipline na yebi ke ndé tozana mutu moko ta longwe président na poto tous les ministères qui sera tozana ensemble ceux qui président ye to ba inde ba activité na biso de bandes à London TV. C'est mauvais, ça veut dire qu'il y a manqué à l'essayer, à l'alisayer dans ndaku, à suivre sous ndaku, on reprend, à sombrer barambe belé, à zone bambon banane, à zone collation, à faire ça bambon au biso toyebi, à sombrer na ba téléphone, on reprend, à yoko manqué bon, à sigo mutabongo, na route na manqué, on t'a expliqué à c'est mauvais. C'est yo na TV na télémi ben ana biki, ndé na zaboye, na zo mais tel père tel fils. De bandes à London TV. Merci beaucoup. Aussi la belle zando bien boucherie biso na France boucherie biso na biso na kati France na badele boucherie biso na biso na kati France on a Paris 18e 615 018 na Château Rouge on a soro que au sala zando au lieu pena biloko ya bio na kati boucherie biso na kati France on a Paris 18e 615 018 na Château Rouge boucherie biso na biso pi. Papa, boucherie biso na biso eza wapi? Ah maman, boucherie biso na biso. Soko kiti boenari poulet, pour au monde en pharmacie, ils a toujours en face à pharmacie. Est-ce que bateka misunya bien? Misunya solo, au monde à ils soko kiti boe tout droit, au monde en à côté à pharmacie, na rue À London TV avec des prix non original. Des bandes à London TV avec des prix non original. Vous êtes les bienvenus chez vous, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure et des bandes à London Télévision dans votre émission de Tika Place la Culture. Ici, c'est la voix de votre humble serviteur et M. Mago, l'apôtre de tous et eux, les journalistes, autrement dit, Mo Bali Nzambe. Déjà, merci Nzambo à Pessibiso, Makasi, Makoki. Il y a vraiment des sous mon cololo parce que le barango le fait, on a la muka et ça a l'habitude de me faire merci et pas il y a Nzambe. Et puis, bonne année. Il y a 2024, la bande on est sur la côte, bonne année et puis na représenté encore c'est ça qu'on est la bande va perdre va être cher parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pesarami merci et pas Nzambe. Aujourd'hui Mago ayo ya maman ya animateur Mboka. Je crois que ba doit bien cascadeur. Toko sol là parce que moi nous eza moi trop na ngambo culture pays vie na ki ba doit lever belé que président président a pandi orchestre et du coup 10% ba musicien batou bazolo ba ebelé ce que on ratoyer ba pena makambo ba ba lo ba na kombo ya culture pays na kombo monstre est-ce que c'est vrai ou faux na lo bango biso to ya ko tchaki songité ici quand vous avez une information fixe biso to ya ko pona peut même éclaircissement je crois que de son cascadeur to ba ni nzole kana kacha on scène de l'orchestre culture pays via Félix waje quoi moko wa bongo merci na Bob Kokusa na prise de vie na réalisation merci na Moïse merci na De Bruyne original merci na maître Baina traité forge de camp international un grand merci à Sam Kunko les nécessaires motema ya mère et miko na katia London alors bako funga de caméra na pesa cascadeur bonjour. Ouais, bonjour, grand journaliste international. Bonne hier. Mon président Mousselou na IDPS. Ah, Mousselou. TPCM de président Mousselou. Son a ne passe pas nous bonjour Nayo. À part ça, bonjour nous la chapeau, na pesi papa à Paris, Georges Vita Makela. Talara na liboso na famille Vita Mobimba, ba Pedro, ba Crisette Vita, ba Motu na pesi Mbote, ba Thérèse Vita. Hervé Nekaka na Paris, Fiston Balabos, on va l'appeler l'émission, on va appeler Sarah Valère, l'émission, on va l'émission. Aussi Jean-Paul Azit et les Champagnards, Olivier Onganga, toujours Tony Moua Babalobi,
Yo nde tozosilisa makambo na kati ya mboka oyo donc napesi bango mbote Bichasi Molosa tobosani te Gelon Tseka Mayalos Trésor Mayalos Tonton Mayalos ouais donc toujours tobosani te mon père na Paris Georges Vita Makela famille Vita tout donc babi Crisette Vita napesi bango mbote mpo bango balandaka biso mpena kitoko donc na Paris bapartagera mpe baémission mpo nde mambo ezobima boye sozwi Hervé ne kaka na Paris aussi Jean Paul Azite les Champagnards Fiston Balabos balbi Gelon Tseka Mayalos balbi Trésor Mayalos Tonton Mayalos famille Mayalos Mobumba oza famille nanga donc napesi bango mbote voilà Cascadeur ngana lobi avant début émission on linga batba comprendre Cascadeur dans moi présentation muké posa mba émission ya mona kati ya Debanza London TV moi présentation muké na batba to Cascadeur dans ouais Cascadeur azar animateur oyo na koti na Kilsera pays na âge à 15 ans OK pas président Félix Oazé quoi donc naza animateur oyo na bini sara mboka donc na bora ba créer belé o ba 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 DJ Riseli boyoma et tout na match ngo combien 1-0 et borango poli combien kutu tokana kipo bazwa 3-0 mutoki ya monstre na bora ba kilo kalisi ba inda kaka toke ale kangaye beta ye mama te guruma ye inda kamabe wana likelele na bora ba kilo kalisi ba jambo sana mama jambo yenu donc na bora ba ki ebele personne na bani awa monsieur Sandomo na constitution boaka place na buku le kondia eza place moko boaka boy ngana bora ba krebele donc ba krebele ça ba réponse à ba Charlot na bora ba je vais danser avec ma femme je vais danser avec mon mari je vais danser avec mes amis mais avec la danse africaine c'est la danse des Sénégalais ça c'est la danse des Ivoiriens c'est la danse des Gabonais mama oyo mabina ba Congolais nova danse d'Angola c'est la danse des Maliens la danse des Burkinabé na bora ba kilo wale c'est Chesibi mama Chesibi hey we chama mana moça mama vem agora chama esse grave monstre vem agora vou te falar umas coisas Silvembia agora vou falar uma ideia fiz toda a bolsa nela lisungi toque Chesibi mama Chesibi o monibino bo Chesibi yoka bo Chesibi mama to polisi bino to lelisi bino yi boko lala na susi de basola na susi na miso non ngana bitre maboko c'est ça dit que Jive Paulo na moi c'est na Paris donc ba sepeli Jive Paulo na moi na bango Jos aussi pendant donc moi c'est fera ba to bala na Nicolo ba jeune mari ba sepeli bon ba linga krio portugais voilà pour nini ba krio no eza minene ba krio no bele c'est-à-dire est minene mais comment na yo eza muke pourquoi krio na eza munene mutaye bana na art OK tango ozoyeba na roya te na TV na lofinga bato omoni nga nzamba ba animateur po kombo na ngai koma munene te na kombo na ngai za da munene ta batala président Félix Oazé quoi so batala animateur ni nani ba moi c'est animateur international de président Félix Oazé quoi Cascadeur aboka nini omoni ba tuna tant ba la aboka ba match en commun mais ti le match ici la raté autour na match en commun rombe ata vita imane betaki oboka kinanga très bien ya donc na sala ba ki o ezaka mutayeba na art na ye merci beaucoup mutayeba na mafinga te très bien yango moni nga art na ngani tina boki be bato ba sepeli ba biki yim taboko ba biloko po chaque fois bato batalaka ba émission so batalaki te ayo mona batali ba comprendre na luka garçon o yim taboka ngo mona yango mona mutayeba na art na ye so tali fe na nga fali popa na pese mbote ayebana kutamsu na émission te nzembo na ye ba ekachaka ba nini nde mutu esalaka mutu lelo mona ministère moko boyika crime encore ayi mama TV ando finga ngai grand animateur omoni po ayebana non biso Kilsera pays tous orchestres où il y a respect à Moutamaï le président Félix Oazé donc ministère sur l'équipe pembe na ye ozamaï de tout tikali zoba na vino momimba donc à tout ça l'orchestre moi c'est Junior Wendo félicitations à ça l'orchestre na yo so mona à respect na président tala beta ki na Chetemba azi bato mais bato mususu baza na respect à président te ba beta ki bazu 5 personnes ko banate pardon na Wendo na beso mo beta le 16 décembre alors beta le 26 na Angola mona na
frontière. Si côté est-ce qu'on a la frontière on a à l'oufou. À l'oufou, je pense. On a battu baroyer belé pour attendre qu'ils ont présenté déjà qu'il sera, ils ont présenté ici sur Coco na biso wendo. Voilà. Fait qu'il respect. Et là au moment où il y a un qui marana moto, c'est très important. Cascadeur, on a remarqué que nous presque tout boire dans la culture pays vie. Attends, c'est bon, on a eu bêtise Exact. mais c'est là pardon. Naïbi que bino, permettez-moi pour le terme. Bino animateur à Congo. Bino animateur à Congo la plupart boza aucune simba faut bêtiser quoi t'as. Comment bien bon. Franchement là je te le dis ce qui est vrai. So bano marana ba ba kaka bêtise à trop. Mais là où ba criner surtout bêtise à été. Namoni on a le la éclipse. Il peut pas criner dans la bêtise. J'espère que la mona ba criner. Le président Félix Ouazor. Éclipse ça collègue dans na boité. Non, on a contexte ni. Na habité que c'est-à-dire que ça n'est pas criner dans la bêtise dans la case. Mais pour l'année, pour l'année, ce que ça bon, vous avez quand dans la bêtise. Très bien, on tient une vraie question. Au moment où il crie au bailleur on peut la bêtise. Maman zo musapi, chuba kuna madesu, lia le madesu ko mangai. Donc eh bana ça c'était. OK. Donc fait dire on a ba crie bongo et room la répéter. OK. Sauter les succès na ngoya ma ici. OK. Mais si on a ba crie na ba ba mala ko ke bimagi lobby. OK. Pour ni ezana conseil et ça na maloba. Moi c'est ça qui crie à match en combien en 2009. Tant au gagner la CHAN. OK. Et ça a bon côté président Félix Ouazé quoi. Il y a un moment qui tout ça va cri yénem d'abord c'est la baby song. OK. Parce que y a un artiste qui a respect à ça la makamna et eux qui est bien. Au moment il a fini à battre ba ka ba bundisa ye. Ozo mona. Donc veut dire na ça la cri na izaka na kiteke. Ba ba na kiteke ba masanga muselu bana ya ba limité mobile. OK. Nasala kione zala akuni weme bo boenze bo mukara me fiba bo boenze me chimi kiri mama boenze bo siko atali kiteke me place ni mukara me fiba bo ah ouais siko ze mano kwa ndesi mutazo fiba siko nini yango na bo to ozomona ah ouais so ta boko ki na dena bandenge moko be ndeba to bele ndeba restaurant abina non moi to beta match 2009 oyo tozana match chan on sera to beta chan alors on a préféré autant mambo en match. Sans autant match en combien mais ça na nias oyo osale. OK. Nde omoni na ko sala. DJ Riseli boyoma et to tout na match en combien 1-0 et ba mona tanga combien équipe até. To che ba on poli combien 2-0. Kutu to kana ki po bazwa 3-0. Mutoki ya monstre. Siko e ko sala ke plan na tango bimi to gagner pe chan wana papa na biso ministre Denis Kambaye. Voilà. Denis Kambaye Chimbombo. Ozomona sénateur ya monene bato tout ba voter pe na yebi ka robima biso siko asolaka bien azo simba jeunesse na pese mbote passe azali et ko sala siko ke ki wana e beti na ba TV nyonso voilà ba katika partout wana général na la chef de sey na ki ba otchaka siko poto gagner pe à 2-0 la magi prophète. OK. Donc dans le bielo moko boye notre aussi coupé na to beto en match après 2 semaines plan et bimi. Après, tu commences la troisième semaine, tu gagnes pas donc 2-0, tu super coup. Très bien. Tant que tu as ça le gouvernement autour les gars, tu as le gouvernement où tu as besoin de zéro vous avez fait ça régionner, c'est la jeep na ngai. Tu ça ba joueur, ba jeep, ba ça na animateur ba yemba na ba nini, mais so nga mutu ki na ngai tambola ka siko na ministre ya sport ezalaka donc tambola na ba TV sport. Voilà. Monique nga na zo raté. Vous êtes GPT. Azomona parce que nous on est le gouvernement na biso président na biso Fachi Beton. Tant zo nengi Fachi Beton président pour na bi ka robima kaka. Pour ça déjà robima pour to tala ba point zo bima na mazo sala. Faut féliciter mutabongo pour to tiki à travailler non. Na bi ka repesa nga chip na ngai. Mais si c'était le cas continue. Alors yango Monique ba ki na nga ezala na bêtise. So tali tant to le ka 2009 to comme na 2010. Kulune komaki. Voilà. Et bandaki sika na 2010. Ouais. Et comment bien que kanga était ko beta sko générique ya mémoire Nzambe. Mémoire Nzambe Bercy aboraka mama tangela ye versé baya ya versé ali Manchester 17 senga bakopeso senga bakopesa yo sengi bizana na mbangwe kimakambangu zalana ale pati saraza wa Concorde allez to yemie pichu concorde akolemate mbangwe suba bakini mbangwe so eza na générique ya mémoire Nzambe naso natali ne bat ba kima mbangwe boy moyibi ba royiba pe ayiba sani akimi ka mbangwe parce que le ne sala fo kanga
ngala ye pour moi to bunda no biso na biso ça les lots mo boye bota mala message pour na message na ekota ba ouais ne robulesko inda kaka toke ale kanga beta ye mama te guruma inda kama be wana likelele tono saka na des clips nike na ba merci ba ya nike to tumba likelele donc moi ba ke moyibi ayibi to ayibi na kulu na yibi bat ba Rolanda to ba Rolanda ba bloquer so ba bloquer aboyi okende ba bloquer ba sani ba bete mo guruma tanga okoya bat mususu na misika ma baganga okune yindi mabe omonde yake kiana mo yindi zate solelo bat ba kioni ni kuna kune yindi fort ona kine zo yinda fort ba kina nga ezala ba okanga ba donc c'est ça omoni ke na sana ba maloba oyo jamais kosila non ya omoni ke ba kino lobi na question ya bêtise ya omoni na expliquer le pour comprendre que biso lo sala ba gérer na biso ba créer na biso lo sala en fonction président ya omoni sala après biso to ba joueur oyo ya bien na kati ya musique l'animateur oyo ya bien na kati ya musique tango sala créer na yo eza na bêtise te pour essayer la te pour le bizarre bêtise ba parrain bile ba vendre boye na banda ko ba zapper ozomona tant que toqué là awa là ye donc monsieur biloko ozoye banate est-ce que vous conseillez tout les autres ça na ndenge ya mona sens na biso na biso na kitira so moni mtasali kia bêtise ça passe pour ba kito travailler en fonction ya président so mon pe musicien ba longole na orchestre pour biso ba longwa des orchestres monene ba longole na orchestre ni babe déjà place OK mais au mona ka fongoli TV maman ando finga président pour nyolo ba bola mutu maman ko finga ya moni batabongo ata nzambe alongola ki sata na pembeni na ye ya mona pesa biso pouvoir ya hotel même ni mona so assez no vani boye olamuki grâce à nzambe au moins la famille na bino ndeto saka mission tout ça zo nga meka yo au moins akoko te poser un esprit o eza kati na yo moi journaliste moi vanda zo nga garçon ça na mission bi atuna ba ba question na ndeni yango na boye ake mloka o boye yo ça na kisite moi zo yo exact voilà je pense que vous comprenez bien makambu cascadeur à Oloba cascadeur et le mot étiqué ngobe ko na kitira na 15 ans c'est ça tu as fait combien de temps qui tira pays na Roumeli na ça était 25 ans na kitira 25 ans. On a ba série ba 2000 ba 2003 voilà ba 2003 quoi. OK, yebisa biso yamal 2003. Voilà, yamala monini oyo zo ebeli na kitira. Ya liboso za non kena yebana déjà. O liboso ministère lokara pour oye au sala musique faut luka partout ba yeba yo. Faut ba yeba yo donc ndem que ça la na ça artiste. Nde eroganso yo fongolo ba porte belé. Et là, on a entambola nzela ba bia o musicien na biso to na vandi bo mona bato bazo benga yo na poto Castrader fo boka ngai Fisto Balabos Castrader fo boka ngai Hervé Nekaka Castrader nga Olivier Onganga nga Dichas Molosa ozomona ba biloko wana déjà o ya liboso déjà ango wana à part ça là on a gagné sur ça sous respect na bato on a fait déjà na président Félix Ouazo comme Tamael na ka tena vana bena finga Fali Poupa na finga Fabregas on a hebana na finga Ferregola pona yebana na finga ba papa na biso ba Kofi Olomide na finga ba papa na biso ba JB pe na pona yebana donc na ça na jar wanté dans na vanda boy na finga président nga oya bimisa nga président Félix Ouazo quoi na ça na jar wanté c'est que na finga pe na papa Botinga donc na gagné na éducation na sport na kota ki mukie père na biso na Paris atiki na maboko PDG Mayalos donc ti lelo ndé na kola boy alors na jusqu'à éducation au moins il y a PDG Mayalos na président Félix Ouazo quoi ozomona eloko liboso ya mwana na tamsu na simba lichette tout le monde boma batu tout le monde sala ba crime moko beza na aventure te tona sala moto mondo na beti awa na longwe lebi na beti awa po batebeli ba benga so ba téléphone longwa na orchestre na longwa na yo longwa na ndé orchestre ke na partout beta ba Zénith ba Olympia par-ci par-là yo to tipi ba voyage to yeto beti ba stade des Martyrs mona ba fan mususu mona na tindelo ata $100 hotel mona bengo moni nga ko longwa na orchestre wana na pesi gare central mbote ye dindinga na sepena ba conseil na yo football ça dit sur na sepena ba conseil na yo donc toujours itilaire ozomona ya blora bon chose à l'éducation ata satana ya kota yo otika ezela tour na ngai oya ozo comprendre donc c'est ça à part ça ba matériel auto benga ba matériel ba car ba panel to ganyango déjà pour na royauté na lobela ba mituka pour na payer déjà car na âge ba match en combien on a payé la première fois c'est ba resta na terrain na payer ça na payer jeep na payer ba car na teka pour ba voyage ma bébé tout ça donc ça ba matériel et ya nango il est car nango na ça pas c'est da pour et le bosso to wela ne oye bana art na yo eyebana donc mona aux animateurs moyebana te nga art na nga eyebana de ba ibike wana animateur
international du président Félix Ouazep. Voilà. C'est ça. Alors, cascadeur. En tout cas, souvent, les autres banana minoka batoué. Na bagia biso do fanda te pona koya ko tshaki songi mais ce que tu yogi nungu et bien monsieur batana ba d'équation tu ya ko expliquer batu ke tal likambo bozolo ba o bien bokanisa gina boza ya bote tal vraie version yango bo yaki bozaki na Malawi je crois bozaki na parmi batu ba kena Malawi c'est ça na ju on nous a appris que na kata ba visa na kata ba passeport nous bozana ba visa ba 5 ans de to yoki ce que ça vrai faut to yeb sanga da on va visa zebele to salpe mo ba to rebele to voilà. ki be Ethiopie to ki ba Kenya to ki ressources na Malawi voilà. Beti ba concert à Makassi. Alors, ni ne sala voilà, ni ne sala à niveau à Malawi. Il veut l'anglais monstre na pese mbote azwa atika bien par Malawi, azwa avion kende parce que ebimi ke il paraît ndenge na zo ka fonga za bankité. C'est ça. Bobeti concert. Oui, nani so expliquer biso. Bobeti concert il paraît caché na bino et na maboko ya patron na bino monstre. Et au sala giwa sengi bobeta nzembo so ya Luambo wana ba chanter. Babeti nzo malomo ndenge il paraît mwana ya roi sengi nzembo Luambo a sepeli a pesi tout mouvement mobimara ba 500 chacun à part salaire. Donc aussi du concert naoki paraît président Bengi chef d'orchestre Champs-Élysées bana malamu ceux qui ba kabele ba mbombo ya ko la sa papa ni na zo ka yo faut expliquer nga suko nga non question. Il paraît président ici bino surtout ne bozaki ba 500 ba pesa bino et pas ya mwana mokonzi bolongo la ba 300 bo pesa ye. Bino boboyi oza biloko boboyi pesa ba 300 bo pesa ba 200 boboyi tu vois on est ngam ba mbongo wana il paraît fallait ba amem la bandana muso bandana même muso obatira ki na niveau ya kin apo to ki président Siliki a joué avec la Malawi à France bino botikali OK c'est Panzani o ngana oki ngana soyeb ça c'est vrai ou faux bon moni nga attaque chef à discipline orchestre nga sous chef à répétition donc tant on le ba likambo on a sens vous voyez que on zolo ba là maintenant sincère donc veut dire biso to beti stade des martyrs na stade des martyrs wana nde batu batalaki ke non eleki stade mo ebetami ya des autres te ebetami mona ba yake so ko tina Félix Ouazep officiel otali ozoma ba yake oui stade propre batu balati bien basali spectacle bango na confort donc ya kitoko alors yo sala maga boss mo boye Simbi Pire aza mama na millionnaire aza retour donc big box millionnaire aza kuna na Malawi eza musika afoleka ba désert OK alors et ko sala ke aye ko bengisa président Félix Ouazep atalaki na YouTube mais orchestre o eza na spectacle kitoko en tout cas faut ba ya aba sala na spectacle o awa ba bina pena donc na mona spectacle po bana Malawi alors ba ba anglais tamuso basoyo ka bango lingala te mais ba sepena na concert na biso na stade de Martyrs ba bina photo ya asalaki ba contrat na président pe azui ba musicien na ye pa ko voyager mo côté to sani ni to kei to zuba visa to voyager to ko koma kuna na Malawi to zai na hôtel à 5 étoiles OK hôtel mon beau sentir bien que to là bien 6 heures de mutamina 7 heures sili te tiango vraiment avec ya confort ya bien comment que ba musicien ko fa na ndenge pene ke singa pene ya contrat to silisi comment ko beta ba concert na biso tant to kei to beti 4 concerts wana na Malawi ya boss wana Simbi Pire alors hello Simbi Pire boss monene ya mboka donc to beti ba concert wana tant to silisi ba concert et c'est qu'est-ce que photos ont akini alors to zu avion to wando yes to komi na Éthiopie président to sala générique na so mabele manzombo mama na générique o exemple là que batu ba aussi la bitu la décembre nde epesi batu panique mabele manzombo moni manga fo olia kango ebele ba bosana ba marque ba fruits ya kala ba edika ba fruits misusu me ba yiba kombo ba fruits ba bosana fo rappeler ngo ya mon président tel que photo ça rappel ba fruits ba tebele ba bele ba hémorroïde ba ba fruits te mabele manzombo fo ba lia kango to ba manga ya ba pétrole ezali to ba manga ya bita bezali mais ya poni mabele manzombo très bientôt on a question alors kende donc générique na biso mabele manzombo to ça tant to komi na c'est déjà programme attaque chef de discipline chef ya répétition surtout komi na Éthiopie président a aucun de France na France qu'on a pona que ça là oui biso ba disque to betaka to ko ta studio a mais ils ont que ça mener il faut ba mixage non on y ça là ma photo peut bima ba page nyonso to ya minene au place Michael Jackson ateka ba disque et à partir ya miki pour to ça localité to ça international OK ya mon président Salega rotina mutute
faut y mourir qui n'est pas un contrat aux gens à Paris et au Canada tant au commis wana mais Éthiopie déjà ils ont déjà bateau bah États-Unis bah autres camarades ils sont en histoire des pour ça qui avion accueilli na Paris alors biso jusqu'au avion na biso à Disiba pas toujours kiti na Kini alors tu au camarade to kiti Kini lobby na ngoto ka information au président atiki ba musicien a sengi bango mbongo ba pesité bon sotanga na moni ministère morteni to utaki Malawi oyo ya mbina TV to ba moni na TV a parvenir ko le baka biso président ba pesaki biso ba $500 a sengi biso ba nini na azate au moni mutu soki ba longola na orchestre on comprend il fallait asa mtema malamu asa ata lokane si vena biso fali popa na mona pesa le ba mabe ya kofiro mente alo ba ege quoi comprend alors ce que bateau ba ça bila kili mabe nde ba yaka ba beta tata masolo tata ke na orchestre auto vivara to en hôpital comprend santé au moins nzembo to yemba peuple azo senga nini kudia kuno akuvota bana batanga kapé bazwaka soin soki ba beli donc et le rendre senga biso na orchestre to za nango mais qu'il sera to za na hôpital dans la coupe et la mission de la crise hôpital les alliés paye à Promédis bon ça le examen c'est tout cher to beta concert au moins na mère na robela ta moi no pas kobela oh j'y vais pas au la beli ba côté wana na côté cascadeur ba traiter pays ozomona alors si ko bloquant tout ceux ba longolo na orchestre ba lo bangote au moins ba luka elo moi mabe alors ngai attaque artiste international bana poto boyo kanga ba trésor nzao ba fisto ba boss ba papa na Georges Vita Makela boyo ka makambo na zo bana bino donc qu'il sera payé vite au sabiso tout complet qu'il sera payé vite mon côté na biso à l'équipe TV au to utani na Malawi aya ko pesa une information na ba chance ka ba que internet est remplaçable bibliothèque donc biso to ça na biso poser ba o ba so ba makambo wana ndenge to mona ki nani fleury fleur na moni be lettre na ba longwe fleur te ya za kana qu'il sera na moni document ni to mon internet ka non ye azaka na qu'il sera te ba ba za ba pire petit ya président azora ba ngotango to ratara Olympia Canada to beti Olympia et comme ce que maman ya Zénith de Paris poto kendi et alors ça là c'est OK bana poto bo kanga bien bo so pene mission bo partager en haut bo partager mission makasi et on ça là c'est OK tangu il fallait biso to kita siko wana ninge salaire ke na mabonero comme ba combattant ba yako kanga na Zénith na biso ba photo niso bo meki to kotumba et ça ambassade ko banga ko pesa biso ba to tikala ka mo to sara des autres tina ambassade à King awa ba visiblement te poser ça ba ngomba boya kara to beta à partir à poto tant to beta ka ba sengara ba sakana ba junior wendo ba sengara non ndeza junior wendo nemta kota ka pena officiellement on reprend ba sengara non président photo qui tape kini ba ni tout ça bon président photo là ba billet ba yakini tant ba yakini ba beti moi quelques ba vocal na bango mais vocal on pena ils ont la carte qui sera mais beta ka pena il y en a ne beta te il y a fleury fleur on se reprend betara penate et au sala siko ke tant président ko zonga sous poto net bango pe ko zonga na bango poto basana bisote pour qu'il sera payé les experts za biso les experts ti dans notre loi qu'il sera té biso dans notre loi qu'il sera té et au sala siko ke yende mutu ay ko panza makambu oyo fleury fleur c'est ça ndo mona ki a sali vidéo ya TikTok a tena ni na yeke na longo qu'il sera balongola déjà pour bango batambola déjà ba message oyo etambolaka ya la culture ya mabe oyo bato kolongola ba seden mauvais reprendre pour na bien que seden pe ala vie na autre bon na boy am kolo makasa ko botanga bon na fini oyo cham de mauvais point mauvais na vite da qualification parce que mauvais ça veut dire que amaka mutu oyo a lesaye ala lisaye na ndaku azule su ndaku reprendre asombela ye ba makambo ebele azona bambongo bana na ye bazo ba collation apesa ye bambongo biso to yebi asombela na ba téléphone on reprend aye ko manquer bonga siko muta bongo nga rutu na manquer ote na speaker a seden mauvais est-ce que yo mana na TV na tremi ben ana biki nde na zaboye nazo finga tel fils yo sko linika ça so ya za père nanga ya za père papa na bino Félix ba so kan misu bo obige ozolo ba oza seden kulutu wazo so fonga misu bo seden président Félix wazo ka finga batute bongo ko finga tani pona yo ko finga ça ça déjà satana ça peut déjà niya bayuma zela siko kongo parfois toujours se comprendre te so muta alobi likambo yo amona to aza me contenter le mo bo za ko finga bon ce que bolam oye pa mona pourquoi lo bango te
Vous prenez ma BP culture, vous pouvez l'obiter. Yo mwana moni bana pote to comprendre bat batala ka mabe. Bolam batala raté. Europan. Bolam bayaka hôtel raté ce mabe n'est ce que lukuta donc ya rendre rapide. Yango bengi mauvais. C'est ça, on a bien mauvais pour moi na yebi oye azui na cultura. Na yebi oyo bango bazui na cultura, bakotsa bango ba studio minene. Babetsa bango ba disque bi dans le monde, bapesa bango bilamba, bapesa bango mbonga ba garantie, bapesa bango ba voyage, bapesa bango ba bloc rebelle. Mutazo ba bobeta production munene où ya muke bozwaka 10 000 francs congolais. Le lezo ezanga ke bakotsa ba studio minene bazwa ba garantie bazwa ba mbongo. Ozolo ba nini? Ozo sala rap pour ba ba ki o côté la rappel na binoto. Yango moni congolais, au moins ta na famille no mo pe ko bundisa yo. Oh bah ebi oh ni ozo te ma famille no mo ta so batindela $500 te ta so batindela $1,000 te ta so ba ida rote chaque mois batinda tande to ba décembre pe boye au moins ba famille no etindela ta $200 te mais ba place yo musana osama ba linga ba tielo misu no ba lunga ba ndo talo ke la so sabe mais bango nde bazawana so tela ta téléphone oyo so za combien on comprend au moins que tant on a beta masolonga na beta ka pembe aux animateurs internationaux du président Félix Ozo wa cascadeur. Dans ce solution a permis la bête au PMB. Batona aux autres on a des Fléry Flair à dans stade des martyrs au moins qui a yaki pour foutre les billets président Félix Ozo. Président Félix Ozo kaza na talo ba marambo te. Ya la père na biso lo ba marambo te. Ngane na bête à bango PMB. Non, c'est un peu situation dans l'orchestre. Est-ce que papa a ça ba dégradation dans tebege ba OK di bosote. Total so quand bango ici un bon papa rolo ba bon. Tant on bi poser le ba bon te. Ça non expliquer. Mais oui, ça non expliquer non. Au bon isiko que tant où Fléry Flair avec na TV ata sali émission na ye a chepena la lettre a comment le ba makambo ke ba mise bazo zeli na kini pona ba est-ce nga pena animateur a waze ko na ko beta orchestre Fléry Flair. Tu vas ministère biso ba ko beta ba bengi président zo ya zo uta poto. Po pesa ngadi. Fa ba na sala na orchestre na ba o ba sala ba orchestre wana. Batangi ba kombo ba 10 000 francs. Tu na ba so ba foutre ba ministère na ba combien? On se reprend. Alors, bisous notre sabri, tant on va monter le mot où il y a évité. Bala par la place, bazali, ceux qui bazora bassin. Au moins, il sera. Tous en a transporté. Transport, on a dit que Boya Lelo, Bosi 50 000 francs. Boya Lelo, Bosi $100, $100. Boya, tous en a d'accord. Au loin de 10 000, on m'a dit $100. Papa, n'a pas de maman, solution à cause si Zambo to. Pas Dieu, le bana, yo kuta ba orchestre. Bato ba longo ba be maman, yo kuta ba ngo ba ya no ok na. Yo kuta ba ngo zo ba na ba beti ba disquette. Oh. Comment on a eu ça? Yebi qui tire bien le G5. Oh, yebi qui tire bien le G7 play. Yebi qui tire bien le G5. Oye atika biso tamula yi pendant 20 ans. Oh ngana continue na kuti G5. Alors ba ko critiquer ça image G5 qui peut so OK dans le département ni so G5 ça. Image biso G5 a créé rien. Comment on va vantir te? Na créé nzembo mobimba. Yo kana yebisa yo. Na créé nzembo mobimba oya yemba. TGV. Yo kana expliquer yo. Na créé nzembo mobimba oye ayemba. Série makitosha bimisi chant. On comprend pas on peut parler de ma faux muto na créer nzembo mobimba badi ba mama zo badika jibi kala ba ya magitange kalima yo siko sera ba moni junior bush na kata kilitira pays l'orchestre na yete nga zo beta passer le play ba mona na kata kilitira pays siko ba mona ke yo siko junior bush o sala nzembo ni serwana ngani na sala ka chant je sais ka bi français ngani na sala chant. Moi venir chercher toi, oh, toi demander moi sortir, moi accepter, oh, nous partons ensemble, oh, nous vivons ensemble, oh, nous mangeons ensemble, oh, au moment des bisous, oh, tu m'as donné moi la tête. So beton au monde. Voilà mangala ngaloulé malade. Voilà mangala ngaloula n'est pas gentil, ngaloulé mauvaise. Ngala wowo. C'est fini entre moi, c'est fini wowo ya. C'est fini entre moi, c'est fini pour nabango. Ngala wowo. Siffle, c'est grave siffle oya. Wananda kanana wana disibila mama lekulu bilai kandanda. Kaza ni mabudu ngeta na chima. To so benye na plateau. Aye matani ngana ndongo. Ah, il est ka lobby. On comprend. So yambie. Deba je sais que yembe nanga nanu nzembo oyo yo tchana kiltira. So yembe longo e malinga na ebiango bote. Après ne oye parce que no ba cascadeur ba créer ba cri, ba kota ba sirona ba kin pas d'air. Ma patate au bois kana kiltira pays mais ba so ba kinde. Ba pesa yi. O sirona yi azobunda siko na makitanche. Ozo comprendre. Siko makitanche a créer ba cri na yi. Mais hier, ce qu'ils ont créé, c'est que ça y est, ils ne pas de créer depuis le décembre, comme un plat d'avion. On reprend.
so yambi qui ne pas dire ma pata a oye bisa alors sur en l'air bango ba ko sala sur bango ke télé mais la président mais mino ba poto par-ci par-là momo luka subo bon le cabo la bomé on est na katikati ça c'est ça là ba c'est ba longwa na ba orchestre ya ngwa pardon s'il vous plaît ya on est ba ko longwa ba qu'est-ce que c'est rappelé to dans ya to yokana na quartier la tête ba ko yokana te on reprend ba est-ce que ko pota na si ba est-ce que ça ke ba kinira place oyo omega moto mabeti alors ka kira place yo mona ka mabeti ba ko pota siko wana ndi ba ya ko tala ke a président ko felo midi na pese moto. C'est bon. Pardon s'il vous plaît. Pour la porte sa question. Et alors ça la siko que bangone mutu, ba alors ça la que alors ça la que on créer nos peut-être on mettait pas dans la bête la sur les second match comme en Simbi. Ba bête ba mémoire en Simbi. Alors longwa, ya moni ba longo la ebongo. Ya moni ba tika la bongo ya moni te ko mona tozo ça va en année au 2023. Tu obéis ça on est à stade des martyrs. Président Okiri a j'ai dansé en tremblant à PC pour mon que le quoi a créé on reprend mais ben au sala que le roi biso bango danger parce que les réunion ba panza orchestre qui sera avant to côté le roi ba kaka ba partir avant to côté stade des martyrs président pesa biso ba mituka ba mikolo bongo bo claquer mutuka biso dato so bango avalanche on parle. Cascade. C'est aussi ces émissions. Donc c'est ça. Au moins makambo so ba o so ba makambo bela la fois sauf que s'il vous plaît. Je n'ai pardon sauf que perte attend des autres bon parce que temps ils a mais c'est quoi to six la biche émission. Yo le bigé makambo lekina la wesa makambo lukuta. Batu ba raconter batu ba sali ba rencontrer ba boba ba rencontrer ba maçon tout consort. C'est ça. Mais quelque part il n'y a pas de fumée sans fait. Tu fais des caraboués, baba yesu baba nzambe. C'est là pendant cette question là. Tu me dis souka, baba nzambe allez, balo bagé. Vous avez à 10% de boy coupé c'est un orchestre pendant que mon peut filer guna à sali document na document internet kalon orchestre siko bato zo benga o salaire mauvais ba je sais que ba mabe siko na mato ina bango comme ni baba gena malaute comme c'est qu'ils ont le mot les guna mon information c'est un peu na ebisio boy reprend mi c'est mo côté ebisio to côté malawi bo moni ale kite ba binga na longo ba babo le kapona soni oh mais ça tune o soni ba babo le kapona soni malembe soni wana ye président na bango ba to balongo kasa isa bango ba de katete. Quand on a eu attaqué chef, il y a répétition chef de discipline, on a eu qui est aux ana mutuellement quand le président dans la poto, tous les ministères qui sera aux ensemble, ceux qui président hier, tu vas une activité na biso, activité na biso tous ensemble, ma belle manzombo, générique. Donc c'est panzanité. Et panzanité. Orchestre panzanité. Ceux qui président Félix Ouzeko a Koufi. On orchestre panzanité. Tant que ça na bon moi, akolongo la ngape kasada longwa, akolongo la pe eclipse longwa. Orchestre panzanité allez il est à TV au peut être sauter ngai na soki ngai fleury fleur ndena yaki na stade des martyrs président Félix Ouzeko a fouté la ngai billet avion na yaki na stade des martyrs na matako na stade des martyrs na yembaki kutu libanda gam ya kita kutu ça kutu bongsa ngo abeti masolo na te ozo prendre ba yaka maman ke ngai boy na boy pour ça ba mauvais azo ba ministère oya monique na kitira bika ba oze merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup total rappel papa total rappel mutation na vérité na bolambo. Merci beaucoup. Total la rate que ministère mo balongo ya komolo ba orchestre wana 10 000 francs orchestre wana nini boye lelo tozaki na mambo ya ba avion te tozaki to obeta na biso awa président ministère na biso to bande mata ba avion ba yesu na makambo mususu. Merci beaucoup. Babombelanga émission très bien le tous aller le 26 décembre Bob 2023 émission en tout cas bomba yango Bob para bomba yango na royaka na rozongela kayo parce que makambo lobi ba tu comprendre que lobi no makambo o yozo vivre na orchestre na bino na OP bango bazoyoka eza lukuta merci beaucoup ba moni ministère moto o wana bole parler ka TV wana baza ba ministère ya culture te so lobi kena ba ta bureau msusu ba longa orchestre balongola bango OK comprendre jamais roza na ndako ya père na yo ofinga ka papa komo liko boma baleki na ba obenga no na ndako ti komo liko panza orchestre neni ba no so ba no ba makaka te papa c'est la tundeni bana nso ba makaka tant tanga bana eza pe msuma différent ba utana bandako na bazana ba tata na bango ba yaki no luka musala na kilsira ba pesi no musala mais tango yo ko yemba te tango yo ko moluka o ando linga ba danser tango yo ko moluka o ando tamba na mibeko ya orchestre te ba longo orchestre na linga ba danser yo kana space na pesi na mibeko ya orchestre na linga ba danser na pesi na mibeko ya orchestre ni ezala tango yo tamba na ba vi wana otonga président sama ba osani ba longo orchestre moto moko ta yaka alongo la ta mbongo na yebo na président na kabeli yango azate président de Kabila bango toza pe na hôpital ba famille ba papa na bango ba belaka ba tona mona ba longola ki bango na buta longola te na kitira PIV ba longola ka bango ngabe so sali mabe ba longola nga mais fona pe te fena ba bolamu ya président allez botala ra ba mabe
Allez, c'est là. Oh là là. C'est là. Et on a essayé de boy. Eh maman, Koloba est l'autre côté. Yo, bomba c'est qu'elle. Papa, Koloba est l'autre côté. Nini, bomba c'est qu'elle. Hervé, Nekaka, Yope, bomba c'est allez fiston la bosse c'est Serge Makinou. Nalobi, bomba c'est qu'elle. Ya, toke, tikiti tikiti. Ya, tikiti tikiti. Ya ngo, bana ba yoka pa. Ya, bino bo yoka kate yoka. Jean-Paul a vidé les champagnards. Allez, tombola, zeka nous. On a beaucoup avec énergie. T'as pas ton baroban la énergie beauté. T'as pas baroban la énergie. T'es pour ça pembe ni ba mauvais, ba embi musalate, ba embi ko embate, ba embi ka ko na TV ba ya ko finga. Allez, ba na poto ba luka président na ba problème, na ba famille musu ba luka biso na ba problème. Au moins ba yeka maman, au moins kuna orchestre wana yo tindela ngani. Yo pesa. Après père na vite makela ba. To 6 émissions. Alors. To solam comme super blog ebimi awa. Na tigi on mais na rozongolo pesa ba mbote rapide ouais na pesa mbote na ngana jive Paulo ba bi to bo sanité masala nga soutenir nga makasi ba $500 ba atanga ngana so ngo déjà na bakini awa donc ils ont la valeur na bisoté na pesa fiston balabos na pesa tonton Mayalos na Paris donc na bosani oté toujours mon grand frère propre na pesa trésor Mayalos mbote gelor tseka Mayalos na pesa Alain Anga Mayalos Derrick Mayalos na pesi famille na biso mobimba ba mérite Mayalos bino tout ba mbote pasi bozali na pesi bana poto nyos tout mbote trésor nzao Arios Molangi ma papa na Georges Vita Makela balobi botala rare émission oyo ndenge ezokende pe bo partager yango po ezana maloba ya bien tant ozo partager yango nde ozo mona pele ke bato ba comprendre ke ba o balinga président Félix Wazekwa te biso to betara musala 600% balinga président Félix Wazekwa te baza 10 néonat tout batikali basora ba spectacle merci beaucoup dans la peste mbote Olivier Onganga na bo sanité na peste mbote passe aux ali donc bozala kitoko boza émission partager merci na yo mo pe journaliste en tout cas merci émission na kitoko merci beaucoup pe o aider peuple congolais peste bazali ba ebake président Félix Wazekwa azar hôpital qui parmi c'est bien 10 000 francs dans le bayan biso do kabana banzi voilà merci bon eto le ba makam obiso to monara exact c'est ça allez. Amis téléspectateurs, et ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'orchestre qui sera pays vie, ils ont abonné du fort maintenant Cassader à l'objet. Ah ouais, c'est bien que Barimer, Bamirme, Rosalamé, orchestre Félix Ouattio, Kouamoukou, Abongo, mais c'est Google les a abonné du fort maintenant en France. Pour les Missala et puis je crois que l'orchestre c'est ça. Ok, c'est dans Kinshasa bientôt on joue sur un générique Mabele Manzombo. Alors émission la 5 Bobi Bobo Melango Torozonga à pour une année ce qui m'a ramoussé mais je crois bolinga bolinga parce que boy ba sens boy ba vérité à makambo leki na malawi je crois boy cascade et moi qui sur place après biso éclaircissement. Allez, merci beaucoup na batali biso na pesi mbote pa ya madame Axel Biselele Karel. Donc ça dit Karel Axel Biselele na kati test de moi ça mise mu qui soit qui paiement dans la chinoise mais a paiement na bakini. Bazo numéro pour ba lukanga plus 243 plus 243 90 39 40 580 plus 243 90 39 40 580. Merci beaucoup. So benga la peine normale pe WhatsApp pour zonga la numéro. Très bien. Allez, merci à les grands parades Boanga Papa Geneviève. Il faut dire aussi merci à Jeluzola. Un grand merci à celui qu'on appelle les Karel Axel Biselele na kati États-Unis madame topesi mbote puis topesi mbote na biso na Moïse topesi mbote na biso et pas à maître Jojo Bolemba et puis merci aussi à celui qu'on appelle Dadu Lukombo boutique et Fratamode na kati à Lyon la bière de luxe na kati à Lyon et puis topesi mbote na boucherie biso na kati à France ba na Château Rouge on a poso lia bloc bien et puis on a période ba fête boucherie biso na kati à France 16e riz poulet 615 018 na kati à France boucherie biso na biso ba oteka ba biloko ya bio au lieu biloko en tout cas au CPL boucherie biso na kati à France. Merci à Souka et pas il y a la Fleur Mara de luxe c'est moi c'est bio et puis maître Jojo Bolemba. Allez, retrouvez-nous Sephora Diatouka na maman na Jos mobile na moi na Jos na mobile na JV Paul. Voilà. Sephora Diatouka. Très bien. Il y a JV Paul on te salue de la part de M. Mago. Allez, on est ensemble together. Des bandes à London TV avec des Bruno original.